Et puis à l'époque, il y avait un lobby de danseurs. Regarde la majorette. Jérusalem mboka ya sika. Jérusalem mboka ya sika. Etongami pona babulami. Etongami pona babulami. Kolela teo. Pasiteo. Minyoko teo. Mboka yango na kokende. Tango nakufali mwana bandeko nalingi maboko. Nakufali mobali ye nalingi maboko. Nakomi moto na mawa. Kolia na ngai ya mpasi ye. Kobanda na ngai ya pasi ye. Na boko loba na pasi. Kasi Yesu alobi na ngai ye. Kobanga teo. Pasi na yo ye. Elingi kosila. Namboka yango na kokende. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. Salut et bienvenue dans votre émission préférée Baoutawapi, dans votre chaîne La Voix du Peuple. Une émission qui retrace le parcours. Il y a bateau se distinguant dans le domaine à Bango. Et aujourd'hui, après beaucoup de réclamations, de messages, nous sommes descendus ici, Nakati, il y a commune, il y a Barumbu, commune à Barumbu, Otebi qui est Ezo, Star et Belé, Oyo, Sali, fierté. Na ba domaine ebele na kati mboka na biso et parmi eux tozana moko o lelo azosa la fierté na domaine ya théâtre et lelo to monika part théâtre embrasser musique et déjà avec premier son toyo qui to monika simbi et c'est quelqu'un oyo a sepeli sabino na nzela ya cinéma na ba théâtre total à la mboka na Kinshasa na banzonzing. En tout cas c'est quelqu'un qui s'est démarqué parmi les jeunes autres dans le monde du théâtre et lui il s'appelle Brifi La Merveille de Tozo Kotsaye, Brifi Fraîcheur. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons faire découvrir Esika Wuta Poazalo Azalelo. Bonjour Brifi. Ouais, bonjour Yanga Indeko Vincent. Voilà. C'est grave, c'est la surprise. Voilà, l'homme de Sukuma. Sukuma, donc bato Sukuma toujours. Sukuma en fait, c'est na lingala les ali tindikaye. Na Kiswahili na Kimongo za Sukuma. Voilà. Ko tindika za na bandenge belo ko tindika likofi coup de tête mais ko tindika mingi na sima. Sukuma, voilà. D'abord un mot na ba fanatique tout au balingara Tantine Lindo. D'abord merci d'abord na La Voix du Peuple TV et puis on a Vincent na équipe Mobimba yo. Nazana mabele na nga na pesi bino merci bato bolingara Brifi bolingara Tantine Lindo Kardasha et lolo bazo benga ngai Sukuma. Donc voilà quoi. Barumbu mabele na ngai Barumbu 50 Barumbu mabele mame koto makamaki yanke banda koto ba star ba vetakinga babima bamba le sombo koto ba star minene ba couple buloba pasta ki wasala ba velo kuli ba venga lufar awa venga lufar ina sima awa père nanga kama père nanga. Donc Barumbu mabele na nga na botami awa avenue Nianza numéro 47 oza direction Bakongo. Voilà. Église de Mano Sambela eza lupang oyo papa nanga de maternité mamoro awa. Dari Diwantesa accompagné bisoto kota na katsa lupango. Voilà. To découvrir lupango oyo Brifi La Merveille à Botama. Ouais. C'est-à-dire au Botama hôpital ni Brifi. Da Botama hôpital à Croix-Rouge na commune à Kinshasa. Ouais. Donc ara na sima. Ouais. Mère a souffert n'était pour na bimiso. Donc na sima boye. Na commune à Kinshasa. Donc eza place à Gobunga te, eza hôpital ka mama eboya. Eh, surprise. Voilà. Na moni mère na biso Betine. Vous allez donc awa parler. Awa pa na botami. Ndako na bino zaki wa. Ndako na biso non yangwana. Ba Nigeria bakota. OK. Chambre ozaki ya papa. Oya kuna ya suka ya biso bana mibali. Na suka kuna katika ya ki dépôt père moi biloko na ye. Oya zaki bozaki ya bana basi. OK. Eza 4 chambres, ba salon, ba 3 chambres salon. OK. Awa ezalaki to andako bar loko ezalaki bar ya munene, guichet ezalaki awa. Boutique ya munene ezalaki awa to na boutique. So awa ndako ezalaka pompe. Nga muna tonga boyi.
OK. Depuis que jeune tanga koli alongo atiki nenda ko studio na ye. Ngam na tongango na bandi ko vanda. OK. Après tango ba rekufi grand frère nanga Junior Luindula, taki grand frère a récupéré palais o. Ngabe miso makasi ndokite na récupérer palais o. Siko awe zalaka ba kiti na biso na ba soso ba biloko beto tsaka ba biloko belé awa. Et puis zaka na ba pigeon tondo boka ba pigeon bazaki belé na katia. Kuna ezalaka chambre mais zaka bis ba kiti. OK. Donc voilà, ba locataire bazalaka te. Obotami na famille nini? Na botami na famille Luindula, papa na ngai kombo na ye ezalaki Gabriel Luindula, donc vieux Gabi to bengaki vieux Gabi et puis maman na ngai Kemo Lubeya Elisa Kemo Lubeya. Et bango nyonso batika biso. Que son âme repose en paix. Voilà, ba mini ba botami combien? Mais maman na nga pe azaki na bandeko na ye. OK. Donc il y a na maman na nga ye yo leki na bango ya suka libota yo wana. Voilà, to solo na bango le loto za na vraiment na chance wana ozo bango. Bobotami combien? To botami 12. 12 na maman moko. Non, en fait bango je maman na nga to botami mami sat. OK. Bango je maman na nga. Obiga ba fait na soupe période ba rajeter. Mon père passe d'accord na moi loko voilà. Et boza ta province nini? Toza ba Congo Ba Congo. Ba manzangungu bena kuna banini voilà. Voilà. Chers amis téléspectateurs, toye awa et sika oyo Brufi, la merveille Tantine Lindo, l'homme de Sukuma. Isika Sukumaye. Sukumaye. Donc Tindikaye. Tindikaye. Voilà. Donc l'homme de Sukumaye. Voilà. Donc toza awa. Voilà, chers amis téléspectateurs, l'ambiance continue avec notre émission Baouta. Puis nous avons sélectionné pour vous Brifi, la merveille, autrement appelée Tantine Lindo, l'homme de Sukumaye. Tozo invité Bandegotou, Bokega na chaîne sur la voix du peuple, ou Betara, ou soit Betara Sukumaye, na recherche na YouTube, on a ota la clip à Kitoko, Oyo Brifo Seli Biso, on s'est dit, tu es bien que na mino ba comédien mimi ezalaka ki comédie kara mais yo tchilango pena maele le roi musique ya solo. Kasi ngana pesa musique te blague ka na recruter so lingo comme danseur oye. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda mwasi alipeka solo azalaka belengi na mobali ya kwiti izongolo yanike kini ya rombox mwasi amuseka na maternité yake koluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na barete akokende ya tikeli yo facture izongolo tozana ndeko na biso mwasi na katikati azana ni par rapport ya parcours to ya sikoyo po omoni moto vandi ni avandia sikoyo ngana mela mabele na grande sœur na ngai. Oui. Donc mwana ya liboso ya vie Gabi on a yebisa ki on a betolo parcours ava ba Jackie Luindula ba ya ba Ipo ba Junior Luindula ba Nani ba Hermeline Luindula ba Karine Luindula ba Renate Luindula ba Gabi Luindula ngana 10e. Amen. Ni balé na simananga Rolmila Luindula signature na ngande ye. OK. Direcab ye. L'image de moi, Romila Luindula, Fumumbuku. Voilà. Parce que moi, Nantsuka, Logola Mayuma, Naomi Luindula Mayuma. Donc voilà. Voilà. Pepe sa grande sœur, comment Georgine Luindula. Voilà. Il y a Georgine, bonjour. Bonjour. En tout cas, tu as Yambayo, na émission, tu as parcours, il y a les solos, il y a les qui n'ont Brifi a botami na famille moko, il y a 12 ans à liboso. Et il y a d'abord Zemia Brifi et Izalara Nini. To bani na kuna. Pour yo monine mama bandi Zemi. Bon, histoire à Brifi eza ya kokanisa te, eza pe ya ko bunda te parce que eza histoire o na vivango. To botana mama. Et donc, maman a zemi, nga pena zemi. Oh. Bongo, après 2 semaines, donc le là, avant 2 semaines, maman boti, après 2 semaines, nga pena yeko bota. Donc, parce qu'il y a une différence dans moi, il y a 2 semaines. Yé kombo wana ya brifi, nga mna pesa ngo. Ok, on peut savoir pour ani. Na pesa kombo brifi parce que nga za mtu natanga atro. So ina tangi loko moko e marqué nga natika la nango. Bongo na pesa kombo brifi. Brifi on ngelo bani. Bon, brifi donc signification nango briefing donc signification nango soko kei bato ba raisonnaka trop bata ba réflexion tina kombo nae. OK.
bongo abotami abotamani bien, abotamaki très bien, complication mon côté normal, très bien. Et évolution na ye les 9 premiers mois parce que wana ndezaka ba mois oyo tungisaka ba maman tanga saki na zemi biso pe maman ba complication mana ozalate si abotami les 9 premiers mois wana mwana na abotama sika abotamaki na normal azokola ne pe très pour bien mwana nyonso et na kokola na ye atikala kotungisa te o maladie o moment moko boye ya passe ba fièvre zanga raté ba fièvre zanga raté ensuite traitement yoki na ye bien ba fièvre zanga raté tango ya botama après 2 semaines ngapi na boti mwana ngana botaka saka ya mwasi kombo na ye be ezalaki belle fille nde tobenga bango brifi na belle fille ba mapasa balingi kolia poto poto wana nzembo na bango to koyembela bango tango bazolesa bango vraiment azokola c'est vrai que moi nyonso azokola roi moi mais ba particularité na ya bo mona ezara nini azokola na ba qualité nini na ba défaut nini azara nini bo mona na brifi kokola na ye na baleki nyonso azara différent azara mwana moko même nga monta na okola na za pointer na zo ibisa papa na isa papa na bi papa moni brifi anoko wana azamuke moins de 10 ans elo nini sakolo ba bongo par rapport na za kotala bizaleli na ye école na ye makamuso za ko sala azaki ko évoluer donc lokola mwana mayele très bien azaki très éveillé azaki mwana moko azako rêver voir même soki pona ko mbongo avant na barumbu babenga ye président na âge à 10 ans babenga ye président na barumbu na âge à 10 ans wana asala boutique na ye awa makende classe na kati ya boutique azana TV ana makambebele babenga ke président Lutumba wana komena mboka baza kobenge président Lutumba bamso babenge Koko Lutumba azaki na kombo ya Koko na biso donc âge à 10 ans azaki déjà patron baza kobenge président bato msule so bakosutuka lelo bamoni brifi ndenge bazomone lelo bakokanisa ebele bakanisa ebele te aza mwana étoile abotama na étoile abotama na kati ya famille bato baza na étoile na kidiza na ye wana président mais elo nini na bando sala ya moi défaut na yo bondo kotelemele moi mingi bon brifi azaki na baventure azalaki kosala lere aza mwana moke ata soki bazosola entre bango akozalaka na eloko moko akosala oyo bato fo baseka bongo lere akena makambo ya théâtre na classe ibana kosimba mpe ya malamu te sikoyo baleki oyo biso ya mibali oyo batangi mpenza baza kotelemele makasi bakotelemele makasi balobi yo lokolo ozokende na makambo oseke classe okotanga wa malamu te moto adefandaka ye ezakanga ngai na esi bango nga nalobi biso nyonso tobotami me mutu na mutu aza na parcours na ye botika ye asala oyo amoni nzambe ye moko ayebi et puis lelo résultat yango oyo tozomona brifi ye na te. Quelles sont les qualités de brifi na kati ya famille apport na ye azaka nini na kati ya libota témoigne chino kosala ye brifi aza noko aza responsable neti sikoyo na minute oyo nde toza ana kati ya capitale ya Kinshasa mwana mobali ya liboso eza ye donc enfant félicité aza noko achangea te ya ndenge akoma star te achangea na elo te aza noko et ozotala lelo parcours na ye ndenge azo avancer lelo ezala bandeko mingi bazo rêver un jour akoma mpe le roi brifi eloko nini yo oretena ya ye oyo ekozala cause ya succès na ye lelo ka réussir na monde ya domaine ya théâtre et puis oyo akoti ya musique lelo bon secret na ye mpo na yo omona ezalaka nini mpo na ngai d'abord nayebaka ke secret na biso esalaka prière liboso ka nzambe mpo toza bana oyo batiki biso baparent baza biso toza mike baparent bakufi bon nayebi te soki na moto akoki kosimbisa kisi nayebi te soki na moto akoki kolakisa ndako ya mandona nayebi te mpo nga mo nde naza wana aza pasteur pasteur selo pasteur selo kapu aza na radio aresta na gambela kaka ntango aza koevolue na bamakambo na théâtre lere wana pasteur selo pasteur selo ntango ozosala théâtre ya rôle ya bana patron bongo azali kolande mingi bongo azali kopambola azali koloba nde maloba peti oke musika okoma musika peti me elaka na pesi okosimba kisi te azali koloba na ye personnellement mpo na yo depuis brifer omosala théâtre na lelo no nini échange na vie na ye du point de vue ndenge mwa mbala évoluera na vie théâtre ememela ye nini mpo na yo bon théâtre esali ye
po Brifi tango sa théâtre azaki boité tanga bandaki azaki mwana mukie apusani akomi jeune sikoyo akomi papa responsable na obenge noko donc na carrière na ngamu da kufi onde bakosa na muta kufi bale kufi ko te mandenge na ye nasina lo kazi ba loko moko ezaka rare ba bulelenga mabete mutu makufi seke ye menga rien okufa na ndenge na ye mais on a des livres d'okufa kasi yango penga na lobia wake tozaki tokoli na baboti te oyo po bano bakoli na baparent bato bamona soki mwana osala makambo bakolo baneke simba eloko oyo biso siko baparent basi bakende avant so oyo akosimbisa nani voilà lelo akoti na monde ya musique abisali biso nzembo moko sukuma ezosala succès fort na internet osepela ndenge monde donc to bapenake ndenge asali wana akomi obligé à continuer kosala yango mpo oyo wana esimbi seke bato bakozela ya mibale te akomi obligé à continuer musique nzela musique oyo aponi wana lisusu abakisi na théâtre olobi ni mpo na yango me nzembo liboso ayembi yango te ayembaka mpe liboso ayembaka nzembo ya Mamadou Arisho esalaka ye mpe etika elembo nango etika elembo nango ndenge aza na soki abatamaka bo aza grand prêtre ana makambo na ye ya sukuliste oyo asalaka lokola présente mutu meza ya ye siko bakobenga leki no babi mosala wana ya tantine lindo akomi PD ya solo leki no awa tutu bayebiki akoma pena PD mwasi ya bajoueur mwasi ya bato ya mbongo tututu ebandaki théâtre emekomi ya solo ezoswa ote ndenge bato bakoloba bongo to okoloba nini nango bon wana eza bango bato bazokanisa bongo me nga nayebiki eza role bapesa ye asala mpo esala ye na vie soki mpo azala PD aza PD te depuis boki jeune garçon oyebi ene makambo wana te ye kutu ndenge aza nalingaka bapede te ndenge aza wana ndenge afandi asoki pede moko akoti ya pembeni na kobenga na ye mais sikoyo ye abenga na ye mais ye moko azojoue yango na batv wana eza aza mama Mbalosongo nga siko mwana Mbalosongo tanti Linda Losako azaka mwasi jeune fille akomi Kardasha Lindon siko eloko lobi na condamné te parce grand frère na ngai zo micro Paul Lula aza pasteur on a betolo histoire lem souvent ba neto ba ngaka bébé tela bona uti Angola soko le millionnaire Laurent Soroka Bengisinga succès Angola eningani Soroka binanga na tambola te na mona mutu te pour mon jib no tamana soko mda sombelenga grand frère nanga na bi jamais nga na kozonga seke na mona grand frère nanga na ke mona ya tina musala to va na bureau bingisi ba to di banda to fandi bo to prier pour yaza logique to aloba malembeka bref nazo sona no sérieux kobomba tenga naza grand frère na yo soki osimbi kisi naza prena sero de délivrance sikoyo pona yo ki okomi pede nazo mona succès bazo betela nga lisola muto mona tala boeza yo naoki na so nga na bi grand frère bolakisa nga kisi te donc et comme na moment ko sa nga passe fona ba vérité na bande ko mususu oyanga bakomi ko kanisa po nazo sala rôle ngo lokola yango soko jouer rôle za tchel bakanisi no mabete ko za tchel soko jouer mabe soko jouer rôle za commissionnaire faut bakaniso ya masakosi amen. Comment on joue un rôle moko boye, ozo za lokola mutango te, vo rôle ngo za lokola yo et simbe donc ils a réussite, il y a eloko na sali. Ne batu bazelanga ningo wana te na za mobali, na ningi na sa boye, je suis un bon tonton, Brifi la merveille, lettre B majuscule, l'homme de 6 bouteilles de ronchondise, orange citronné. Mais na minute sa rôle wana ndeza ka Brifi te. Et comme il tanti Linda Kardashian, on a beaucoup de lembi, à la limite de moi de la femme Linda Faloba. Parce qu'on a tenu les lesbiennes. Il y a des gens qui ont des lesbiennes. Parce que moi de la femme, on a le 8 max. Il y a pour l'autre lipote au fêté. Au c'est qui est. Et puis non, ça n'a pas cadeau. Mon bal n'y a surtout à ça moi c'est cadeau. Moi si peu place aux ana poto ça l'en nos cadeaux. Bon n'y a cabaret, ma bon macas au flambeau. Aussi mon bal non a tongo pour la mouki na tongo. À ce moment là pour te bénir la vite. O la mouki papa tu na ça le cadeau. Inde boulevard. Tina cimetière à Gombe. Wow. À mon aba croix nande batu ba kufu. Mo la tromper yo aïe besika okende. Voilà, merci beaucoup. Merci Tozongeli. Tozongeli grande sœur aussi ça la biso. Conseil nini au groupe salé kinayo par rapport à musala au sala au lelo
ndenge mo lobi ka koma aza vraiment noko et aza pena responsable ozo mon ebele mais lo ni no saleki na peut-être na no yibisa été na émission lelo na etali musala na yo azo sala ya théâtre eloko nga na yebisaka ye musala na azo sala azalaka nango sûr parce que eza musala o esali na vie tant papa na biso azalaka na bomoi ayebisaka nga eloko moko alobaka na nga mama mimbongo nyonso yo sali na mokili ata okomi na mbongo ebele ukomi kosala mimbongo mususu mais oyo esalaka yo na vie ata ozali koteka mabele ata ozali koteka nguba kobosana ngote eza pe lokola ye donc lokola eza ke musala na ye oyo esali ye donc ata komi millionnaire a milliardaire atikala kobosana ngote mais atia du sérieux pe abanga nzambe yango na kana ibisi. OK. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs, on continue avec notre émission Baouta. On doit face à face. Maman, ça, là, papa. On l'a dit. Là, ma force, on va passer ta pardon. La mère n'a pas de pardon. Koulou, t'as d'accord. Il y a la pardon. Ça va? Kulutu Boni ah kulutu alobaka eloko moko Boni alobaka Yesu aza na bomoi ah na sepe le monde Kulutu sentez bien siko ça va kasi balade yango ndenge comité Kulutu na sepe le monde mama zali na papa wana makambo ngana koko eyebi biso mibale papa ndenge ataka mwana dosiko a père na ngai mutataka ngai en tout cas c'est eza découverte makasi eza découverte makasi ah bana nzambe babanga bloko wana mama zali Maman Gayo, ayebi avant mon maman pesa mbongo. So pesi mbongo tena ko la bibisa mama te. Voilà Yolande. Yolande ça va? Ah leki na ngai. Kala makasi. Oui maman. Nafanda? Eh, pesa ndo vanda na bossa. Couple boloba oyo babinisa biso bayembisa biso balelisa biso ba adoration to yemba donc bayebi yo makasi na ngai. Namuya na ngai te o na bolingo miko c'est bon yemba na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te namuya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki nani akobeta tembe na baoyo bayambi Yesu ya solo epana baoyo bayamba Yesu non ah oui en tout cas je suis très ravi voilà chers amis téléspectateurs je pense que tout le monde déjà avant goût il y a ici quand Tozali et nous sommes tous surpris moi personnellement tout le monde a qu'à briefer na télévision Nzoka couple boloba oyo esepelisa biso édifia biso exhorta biso et consola biso à travers ba chanson chrétienne otoyoka bango pe bayebi cela briefi et là nous avons cet honneur d'être avec maman na plateau awa briefi obombela biso solo kitoko boye ah au mon parcours nanga soki ezaka toujours réussite na réussite parce que premier rôle na jouer ezaka rôle à Jésus. Alors maman nga nongo moni avandi awa nazana esenga komona ye makasi à tout moment nakutana na mama ata na nzela esika brusquement na yeboye apambolanga na maloba kitoko yo oza petit Jésus yo faut kende liboso o nga na retenir lobaka na ngai yango wana donc bango nde bayebi kokola na ngai yo benga nga briefi yo benga nga lutumba
Yanikele mbote o ya nangaye yanikele mbote je fajirai. Oui, bien voilà. Maman, bonjour. Bonjour. En tout cas, nous sommes très ravis à Rosanne, à Plateau Nabiso, avec beaucoup d'amour. Tozo témoigner na mitsoyo. Toyo rozo témoignage à Brifi et Panayo, Brifi à Utawapi. Brifi, na bande vino ni boso. Yesu lesa, sinda diavine, fede mukulu weyo. Bakomi Golgotha, mwana na Nzambe, ayoki mposa ya komela mai, alobi na bango bo pesanga imai, Yesu akoki te, ayoki mposa ya komela. Wana bazo beta Brifi, nde ba beta Yesu. Sikonga nazoemba, malembe, malembe. Nekulusu malembe na malembe yeye makila ekotanga bongo mutu akobeta ye azobeta mpe sérieusement ko petit Jésus na film donc ntonga nazoyemba eyo 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 donc mwana oyo akita mata azalaka ka petit Jésus azalaka na semence ya bonzambe kati na ye nalina na bana mutu moko ke soki olingi Brifi olingi Yesu so mpo obwaki ye ngambo na yo kokola na bango na famille Luyindula Pour la moli bozaka en face, botala ni kama pango. papa na bango ya biso mama na bango biso bakoli na église Oh, tozomona. oyo tozomona bango bakoli bana mike ya école du dimanche bazokola ti bakomi bato mais blague à part moto azalaka na badefo na ye famille Luyindula batikala kozwa na mabe na quartier mobimba te surtout ye ata okokoli na yo ye mpe ntango mona olobi aye kwei na makokolo na yo so akuti ozolia lipa bolia na ye te so akuti ovandi boza na ye donc ça veut dire que aza mwana oyo aza mwana ya lelo ya lobi na ya lobi kuna nayebi te mpo mokili echangeaka bato mais natikali nanu komona ye kochange te et chaque fois songa na mwene nga bi yo fo kundanga na honneur pamba te donc pour ça nanga ezali ke a progresser akende de gloire en gloire de succès en succès nayebisaki nga bi yo oya moto matiti te oyo oza petit Jésus matiti pe na yebi yango pe na bomba te mama na kopoza mama na kombe lote na matita bataba matita bangombe matiti te matiti ya mikolo voilà matiti ya mikolo eza domaine lelo yo ndenge ya koma osa théâtre lelo kamwaka na yo te parce qu'on nous apprend que nzembo otuko beta awawa bana bazalaki ebele mais pourquoi boponaka ya jouer rôle à Jésus mama wana ezalaki grâce à Nzambe papa et moi no a joué rôle à Jésus textuellement 97 na ndenge bible la ekomango na ba référence na tout oyebi eloko ekamwisa biso autorité azalaki nango mais moto azobeta toyeba ndenge elembisa mais abete sérieusement azokende mpe ko neti ka film ekenda yango ala tokangi siko couche bapendre ye azokanga mpe Eli, Eli, la basabatani yangona. Eli, Eli, la basaba. Papa beta na nzembo na pardon. Rappelez nga théâtre. Papa beta guitare. Ça veut dire que théâtre, on a yebse to kama ngote. Eza na makila na ye. Kiti. S'il vous plaît. Malembe. Malembe na malembe yeye makila ekotanga mai ekosopana Yesu na ngai ye Yesu mawa Golgotha bakomi Golgotha mwana na Nzambe ayoki mposa ya komela mai alobi na bango bopesa ngai mai
pesanga imayo Yesu akoki te ayoki posa ya komela bango batomboli linyuka ya mai oya ngai Yesu amela Yesu akoki te Yesu agangi Eli 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 la basabatalani nzambe na ngai otikinga nzambe na ngai obwakisinga nzambe na ngai oyo mpasio. Voilà, merci beaucoup. Na olinga peka papa zo micro maman kwa sala ye témoignage ya ndeko na biso Brifi. Les gens batala ki na télévision mais biso to kiti le sika ya wuta. Si vous pouvez faire un témoignage ya kokola ya Brifi rolo banini. Maloba ya papa eko iko kesana ya mama te. Mama salobaki. Monoko ya mama eza monoko ya papa. Ndenge mama lobaki, ndenge papa koloba. Très bien. Au lieu de ça la redite. Tika toi avancer. Voilà. Pour toi avancer, lelo azana parcours ya théâtre. Ozotala ye ninga zo ko azo kende, ningo lobi ko avancer. S'il faut apporter moi conseil. O monique ici ko faut abungisa lisusu ko loba nini papa boloba. Bon eluka munene oye bongito yeba biso na Afrika topesa ka maloba tozanga kopesa utile de travail et sinon ye azo carburé par rapport ya art na ye a carburé bien biso ne doit na nyongo ya ko soutenir ye ngapo nanga na oloba siko s'il vous plaît nanga ina sisana papa lelo rolo azo cartonner lelo na internet rôle ezo sala plutôt na monde ya cinéma eza rôle ya Tantine Lindo eza rôle ya ba PD et dérangera bino te de fois les botala raé to rôle bani na bato ba porta kaye critique tenenga ba biso na banane ça dit na keka na yo moto to ko solo ne dérangera ko te tango par rapport ya société par rapport à nini question il faut la précise par rapport ya société nenge yo tant que chrétien moyemi monene ya liloba nzambe tango yazo incarner rôle ya PD dérange côté ngai te mutu na lobaki asala rôle ya petit Jésus nazomona pe tina te nakende kotala rôle oyo mususu asimbi eza ngambo na ye na nzambe na ye parce que tango ye kokutana na Kristo bakotune makambo oyo ye asali et nous eloko oyo batu balobi et ça très important. Amen. Obi Satan aza mabe mais Satan mutamaki Yesu ne kulusa biso to Yesu ne kulusa de c'est-à-dire mutana mutu osala eloko moko poussé par l'esprit comme mission azana on a sena moi to bianga mité pona ko jujaka ba mission batu bazali ko bikela nango na nzoto c'est très important. Mutu muso akosa eloko na français balobi l'habit ne fait pas le moine. Ce qui est intérieur doit être différent de ce qui est dehors. Ça dépend si il y a un artiste qui est moko. Très bien. Merci. C'est la nasu qui s'appelle fungola moi mayele ya bato mingi. Namoni bato belé ko jouer ba rôle à kindoki. Namoni ba samisi ba monte. Ba sorcier papa ba la seni ba oli misuni ya bato. Hein? Il y a un lobby dernier point éthiquement et ça domaine en Zambie moko. Très bien. Maman nous a ajouté par rapport à quand on va au baquet moi na bino les kambote de ça la publicité ya makambo na yoko lobani biso to critiquer te poza art ezali art ya mutu eze loko yo ba pesi domaine na ye poisa lango enko bateke mutu na abika na yango pazo akwanga boso tam sus arona salte ngape na kufinzala te omona te
Ce qu'on dit ailleurs, il faut que la mère n'est là. Mais oyoki peke akomi koyemba sali nzembo mwa bangala boye sukuma ye ezosala succès na internet. Nalobi hein. Oyo représenter na bango te Nabi hein. Yoka. Soka ako yemba kasi mama na za mungala. Ah oui. Mama ne mungala. Ya ko na ima Kongo me na boka ngunda na mbandaka na na bapuza ngundele. Bali ya maboko makasi bazolaka yo bembanda e na comédie nanga. Mwasi alipeka solo azalaka obelengi na mobali ya kwiti ye isongolo po mutu ambeli masanga akomi na eta ivra zo basu makambo te donc na lobi na langage boye na lobi makambo belé na kati donc mutu ambeli kwiti ayo ko sa n'importe quoi ana soni nango te na soni nango te nga soko pona bimisongo na langage codé eta ka artiste ponga na makila minzoto wela mbalo somba bimisinga mawuti na minzoto elaki théâtre na musique badanga. Gana fandi pembeni ya mama baza ba musicien. Na pesi mbote na mama Kasoki bakolisanga na Ecodim na mama Specious na Ecodim école de dimanche. Mama Kavira wana motema ya pasteur Abanda. Donc ngana za mwana école de dimanche église. Je te jure makambo na bano ya solo. Oye on a bino papa bashisha ka moto te po yebisuka na ite. Bashisha ka moto te kozala te ba yo zaka ka nani préfet de discipline nous a correcteur na maboko otala kaka ba vie ya bato tala bato ba ba vie ya bato étudier ya bango bakandeni bon art ezelo moko bako peso sikoyo domaine moko bo yo salangu osani oso obligé pour ça artiste nous devons comprendre étant que artiste artiste bako bané bon baluka nyoka est-ce que comme nyoka voilà yo sala izala muyibi. Est-ce que ça m'a dit? Et de art. Maman Bouloba. Donc, maman Azalaka, Ningayemaka. Namakasi nangaite, Nanguya nangaite, Ogamawa, Namolimo nayo nzambe, Yangonio seko. Donc, artiste. Donc, soit n'engue, mais n'a qu'à faire le quoi yété. Yoka, artiste, c'est quoi caméléon? Surtout un artiste comédien. Donc, neti ngabo. Koko banga soko artiste créé nzembo papa betana ile omo soko ozoka ngapana ngati oh moyo batata moyo oh moyo mama moyo oh moyo bilenge moyo kamileleko naza soko artiste motema makambo kosimba liseti na poche motema makambo kobwakela baninga bambaswe motema makambo kotiela baninga bapoison se motema obongola yango Yesu Masiya azwa esika ndeko na ngai. Ce sont des choses artistes azali moto oyo ouais en tout cas un artiste azamuto a créé kabiloko sur le champ. Donc artiste azamoto yazali quoi que soko a betelo ko fo bi ekota na filet. Très bien. Un artiste soko azosala likambo tantôt plutôt mawa plein. Voilà, mais comme na biso pe na lela mwana nga. Zaka témoignage ya muke. Dembo na filet. Voilà. Briefing na ningo sala bon souvenir ya makasi ozala nango ya bango. Moi lisolo mo peut-être mo pe baye barato ko bimisela biso lelo. En tout cas, nous avons plaisir d'abord ya makasi parce que en dehors parce que za maman na ya gozala pembe na mama baza artiste minene ya mboka na biso oyo tobo sanaka te yango moni ma papa lobelo mona na césure nga lobi tozangi nde ba outillage ya musala nazo flatter te nazo loba na bato bazo tala biso ba mama bazo ka ba bibliothèque l'église baza lokola na yebite référence moko ya musique chrétienne dans le monde entier. Ouais, quand on parle de la musique chrétienne à Congo en tout cas. Na yebi bato bazo tala ba moni maman na papa en dehors ya kozala mwana na bango baza artiste minene oyo tobika na banzembo oyo bango bayemba bato babongola tema bato bapambwama oyebika nzembo mokso oyo papa na maman bayemba oyebi combien de personnes bayoki ba se rappeler na makambo moko problème ekomelaka na vie mais à travers nzembo abiki do souvenir la malamu ezali na bandeli yango à tout moment tokutana na papa na maman bapambolanga
ozomona baloba na nga yo za petit Jésus yango mona ebiso na ebandeli bato bakamwaka te soki makambo na nge ezosimba eloko ya nzambe mpe bafokisaka te mpo ya nzambe eyebanaka donc nga naza mwana bilaka oyo ozomona eza eloko te ya minene koleka oyo ezala. Voilà, tout ça, na papa, vous êtes artiste, musicien, chrétien. On profite toujours des occasions comme ça. Ça fait un peu longtemps. Tout le monde a des fois dans l'émission, mais quand il y a bino sous na CD, na album, tout ça. À quand on peut encore revivre ces moments-là, parce que tout ce qu'on a on a bino total à Rayakala. Voilà. 2021. 2021. Très bien. 2021. Alors bien on va la mise. Voilà. Accomplissement. Donc, au mois de juin et juillet, il y aura 7 activités. Une grande conférence de presse. Ok. Ok. Et puis, et vous avez le 35e anniversaire, il y a Couple Bouloba. Très bien. Nous sommes en train de prier que nous avons un événement, il y a reconnaissance. Voilà. Cause la tête, tout le y a cercueil, il y a la étoile licolo. À titre posthume, posthume, de l'ingénieur siko. Voilà. Au moins on a mis. Maman quand le bagage comme la télévision le bagage, bandeko. Oli ozana besoin ya kotongilanga mausolée. Na la place kotongilanga mausolée et okota awa na lipo. Mausolée. Ah oui. Donc ozana la charge bazala. Voilà. Donc na 6e, 7e mois, beaucoup c'est là. Aujourd'hui, nous avons une grande dame Belé Namboura Nabiso, Bazo, Evre, Namisala Kitoko. Na toboyi ko pesa message. Te nali mama pesa ngo comme yaza mama. Zana ya na zoya. Toboyi ko pesa message spécial. Parce que Lola et puis ça va un message. Au moins to lobi boy. Lola ko pesa message na motema o ezali disponible. Mais et quand il peut commander mutu moko to checkate. Très bien. Il y a un boy to limité. Voilà. Très bien. Chérie, voilà, maman bakisa. Papa nena chérie na ye soki olingaka mwasi na haute place oza. Soki bo balate voilà. Aussi ça la maman. Ben ngas ko na souhaiter nano moi kitoko ya mois de la femme. Na ba mama nyonso ya ba yamboka bo ba ya liboso na biso ba o ya se na ya ndenge nyonso. En tout cas, sans amana na ba mama nyonso. Merci maman ndongo souhaiter biso ba mama. Naza mama te comprendre nga. Au moins on a dit que ba mama hein. Et ça là nga makamo ndi maté. Akot na rôle ne bo comprendre. Akot na rôle ne bo comprendre. Voilà. Ya on a pesa koyebisa ba mama ke mama ezali putate. Amen. Mama eza mutu. La femme qui résonne. Que fait-il de ton identité? Identité na yo ya bo mama. Ozo valoriser ngone parce que tu as de la valeur. Mama nyonso azala mukuse atanga te azali na valeur pour aza porte ya kunyata na planète. Amen. Webi ponya ta planète, il faut passer na transition na kati ya mama pendant 9 mois. OK. Onyati planète. Ozala nani? Ozala nani? Au pasteur, au président, au nani, au maman présidente, passé par toujours femme. Ça veut dire que ozwa mutu libanda ya mama te na kati ya mama. Atelier ya création nzamba chango na kati ya mama. Yango neza année oyo nzamba zo telemisa mwasi comme dernier cartouche de l'Éternel. Voilà. Merci beaucoup. Yango na tous les mamas na pesi bino mbotengi na loba boye pona tozana activité moko et osalema na full market na Willery wana donc tozo benga tous les mamans congolaises ezaka de 11 et de 12 des avant midi de 8h à 11h30 ya moi kako toza biso ba mama yo poza moi biso ba mama na yo pe mama boka liputa ka modelo wana ebite so ba binse biso pe liputa mais to latango kasi ko yango mama likambo ezali ke tolingi tosolo na litoi ya mama congolaise. Ce n'est plus encore le temps de dormir. Tolali pe mingi, tovandeli pe makusa mingi, nzoka nde tozana ba potentialité o nzamba tiaka na mama,
Maman soka telemi masolo ebongi. Yo zo mona tanti Linda soka telema. Histoire à telinga simba te simba kaka. Pour moi si. Ya ona ina loba boye bandeko tolingi bino mingi. Pona Linda koloka ete pardon so loki oloka Yesu. Voilà. Koloka yeto. Voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs, c'est le couple Boloba Oto yaki ko luka poto récolter témoignage ya Linda, ya tanti Lindo plutôt, mais non linga to zangi na ba musicien ti yo po yemba tsukuma. Moi lo moi nzambe osa biso bien papa beta guitare donc moi nostalgie ça biso bien. Maman yemba. Nzembo la biso wana. Jérusalem mboka donc Et puis à l'époque, il y avait un lobby de danseurs. Donc la majorette. Jérusalem mboka yasika. Jérusalem mboka yasika. Etongami pona babulami. Etongami pona babulami. Kolela teo. Pasiteo. Minyoko teo. Boka yango na kokende. Tango na kufali mwana bandeko nalingi maboko. Nakufali mobali ye nalingi maboko. Nakomi moto na mawa. Kolia na ngai ya mpasi ye. Kobanda na ngai ya pasi ye. Na boko lobana pasi. Kasi Yesu alobi na ngai ye. Kobanga teo. Pasi na yo ye. Elingi kosila. Namboka yango na kokende. Voilà, Tanti Linda, yoka, nakanisi na ba YouTube émission moko asalaka ya Kitokos. Kitokolilo etambusa ba parents na ye twakende ko secouer tous les 5 continents. Na ba kateso émission wana ezala kaka. Archive etikala mais esalaki kitoko makasi. Vraiment mais les bonnes choses ne disent jamais. Voilà. Merci chers amis téléspectateurs, on continue avec notre émission Baouta Wapi. Voilà, chers amis téléspectateurs, il fallait qu'on ça cadre pour que tout soit vraiment parcours na nenge ya kitoko na baboti. Il y a acteur na biso, il y a artiste na biso, Brifi. Moi, tous en maman Kulutu Albertine, na pesi Sumbote, bonjour. Bonjour. En tout cas, tous d'abord, tous en essayons d'abord, il y a Rosabino pour que tu besika moi na bino outa. Que soit les bosso, tous en mouké na famille. Li solo ya oyo nzela oyo moi na bino landi. Ezali likambo ebandaki avant ye, c'est-à-dire entre papa na eto maman na eto mutu mo na famille asala pe maboki avant que ya sala yango. Question liboso totuni na yango. Mosala ezali posa ya mutu. Moto tango akoti classe akoyeba nzela nini ngai na koki kokende. Ezali likambo akotindika te mais eza posa ya mutu. Ndenge nzambe apeselaka mutu dona ye. Po wana eza ya kobotama. Na bomwana ndenge ozotala mutu ndenge akokutana bino ba mama ndenge osalisa bino baje tomoni yango peut-être ekoli epesi mbuma tomoni ete eza normal moye tokamwa yango eza te biso tozokumisa kaka nzambe te ekola ekoma na esika ye moko nzambe alingi biso te toye pa ya mama Leki kombo pesa mama Leki micro mama Ida yebisa biso na kokola ya Brifi ezaka ndenge nini sekisa biso moke En tout cas kokola ya mwana na ngai te tokokamwa yango te banda kobotama na ye. En tout cas Brifi azalaki kosekisa biso azalaki kosala biso makambo moko ndenge so tovandi abandi koimite papa na ye ndenge azoloba ndenge azosala makambo ndenge azogangela bango. En tout cas ezalaki kosepelisa biso mingi to bandaki koseka mpenza donc ezalaki don na ye kaka ozomona mpo nga mpe lokola nayalaki te nakendaki Angola lere na ye nakuti ye donc akoli pa malio sombo donc elekeli ngai ntina Angola nakosoba babandi na ye nazotala so namoni kaka ebimi ngai nalobi fo nasomba mpo mwana nga fo natala ndenge nini musala nezotambola. En tout cas c'est plus ça nga makasi. Voilà. Toye supa mama Kulutu
yo pesa biso pe parti dans ça dit ko kola na ye pa na yo mona ngoni na koli brifa koli nini mwana so za na ba qualité azana ba défaut azana makamwa mobula bo mwana c'est que ça biso na mwa mukene ni brifa ko kola na koki koloba boye omoni papa aza commerçant hein papa azalaki commerçant brifa za roboya bitinda te brifi papa ko tine kene ata 2 fois 3 fois ça ndo ko fo akenda somba paquet ya bisikiti somba sachet ya bombo asomba biloko mike ya boutique hein papa kangi boutique yo atiki yango pona mama sa mais afungoli lisusu andenge tozo balelo ligablo afungoli azotia parasol ya munene brifi ayebe change banda na 6 ans okosoma biloko na mesa na bangote Alex la yombongo jamais ayebe compter mbongo be bato yo so vie kabi oyo kese na yo tikaka a dire ato pese 500 poisson c'est là yo 50 likolo jamais apetso ça ka mbongo juste c'est dit eza donc ça ya kobota pour papa aleki na commerce aleki na ma classe c'est dit moyen biso toko ka mwango eza te po eza bongo eza ya makila briefia bandi théâtre papa ça kufi toi azaki non vivant tant papa zana vivant ayambaki on ni n'acceptaki que moi na yaki ne po qu'on se dise le théâtre n'est comme une valeur mais le période où la théâtre ezaki roi musala moko lokola moi na bungi mukenzela mais est-ce que papa yamba on ni tango wana ndeko le théâtre bongo papa comment il comprend bref yo so tika ka classe pona makamba na biate papa tika na kele bazo bisa biso c'est mekita na maka biso le bitika muta kenena wana ya nzela na ya li to tiens au blocage c'était to pc 40 to pc chance bon ça va akende kaka voilà ce que ça parle zo micro tango lobi dika ma papa ce ça parmi non qui passe écoute parce que fallait quand même mère na père bas à l'envie pour ba monata musala oyo banga komona on dirait l'air musu ko memanga na erreur bas s'appelle pe attendre ba maman musu ba s'appelle ka vandi pe moi na ye brisque ndé na ye pe brisque na yebi c'est moi de la femme ça dans quelques jours mais na ye loli putana li papa na nzela musala papa ndo lingami comme la prémisse soka vandi li banda abengi Zion wana grand frère na biso soka répondre te dit papi dit bengela nga makukuna ndena ngaloba ndengaloba mais naza ko benga yela nga li papa talango na chambre otali na tiroir au mona likasu et puis OK pas ya plus tard apisanga primis ya malul hein elisa donc ligamu moko ko tinda ya no tinda batu nyozo yela nga vert donc ko tinda ka mutu moko azwela ye et puis tango ele libanda est-ce que ma boîte a été koluka ngai papa ta yo moko yo mutu moko to tuna makambe belé bon muta mwanza question na me repose pas kufa wala mwana musana ye muta mwanza naza komona yo oza kosakana na ngai ya Jackie na ngola poto zo sekala minute muta mwanza okomi teti oza ko bude ngai mutu na tala ba muta mwanza tala muta muta mwanza moko boye donc bakiti oluwese yo moko oza kolanda bakiti te Keba na zo ebiso donc wana papa la ngai en fait yango mère alobi na bane ko imiter donc tonne ko bangai po biso to koli fallait père azala liata mbongo na ngata na ngope na mbongo te mais moi moké na nzela musa to zwaka et ça ka pesengo na ko asko passe ko mona mona mozo manquer ba parents na et puis ami balé na pesi merci na Jojo Molex Lem sou bozo mona nga bemé na maman baloso mona bimi na yeba na baki ko na talent et sengi ba orienté aller mutabimi so do mundala orientanga na pesi merci na pasteur Roger Tikala Abraham puis so yiba na église Pentecôte Salem la man caché et commence à ezana mouvement ya théâtre ya toujours Molex alongo na chic choc loenga bongoli motema ndeko sala groupe à théâtre ayaki camarade ya grand frère na ngai tanga sali groupe à théâtre na koti pa na ye premier film de ça na ba couple buloba. Voilà. Et mais ce qu'on a gagné tout na yo question moko, je profite comme obeti déjà parcours na yo. Brifi misal les belé na vie. Ngana yebi mingi batu bala remona papa za commerce, on a payé suka mona tom so akota monde commerce. Et ko yoka déjà maman kuluta lobi ke papa moi no tikelope ke no somba biloko. Et misal les belé mais pour ça wana yo ça la théâtre.
parce que quelque part dans monde que tu es un garçon courageux au bunda to mais pour ça on est au salle théâtre ezaki mutumta quelqu'un qui en auto yo mort soit tu lui disais que ngafona za la star ou soit toloba à part cause théâtre qu'est-ce que tu rêvais devenir dans ta vie ton ngimo la muke nzambe mutayeba ka destin mutu o nazo kanisa sikoyo nzambe nda yebile musé ko sala après 3 heures de temps mais au moins nazalaki na volonté pe na lingaki tazaki d'abord fanatique ya Moussa nazo sala mais na yeba kité quand même pour na nzambe te ke na koma ona komi lelo na beta drum makasi OK na lekina makambe belé mutali bosa embela Mamadou Arisho ngai na 2006 ba mise bazo yembai nazala toujours courageux mais mutamemanga na kendo kota bamba lo semboza vena nga gisola est-ce que yo moko koluka ko bo sala po yo beta drum makasi koto na linga théâtre mingi mais en fait pourquoi ça dit désir wana ozaka tenter te osala mu soit pas théâtre te déjà nga malar na linga comex trop et puis na yebi maramba comex et puis na bando si apparemment tu le sala rango te comex na kosa na sala rango te la sala côté mais na sala makila oui terrasse ezalaki déjà ezalaki obika oluka nga na linga te ko sala arna za loka mandia mais mutako terrasse c'est grande sœur Hermeline lui ndula omoni kombo na identité po bango to bayebi voilà toye pa ya mama leki mayuma siko mama leki mayuma beti lisolo nga bena sexaye mama leki mayuma zalaka anda koteka basasha sukali liboso aw sikoyo soka na bombele ta betango lelo ayebite na banda ko wele mo na to tegele ba pia ko mona na yibiembo na betanga yebite na betango lelo et surprise ayebite so ba no tegele ba ko yibo za mabete mona oyiba te na balabala te mais ya mama na bino moko siko soki na ko tega photo fente masola ko sexa soka feke ko subaka ka boy kurudimba na salimono chocho na nenga systématique donc mais na zongi sa ngona akopelanter ka kabela wa na zongi sa banyongo na no yiba mama leki je pense que tango est-ce que na famille a pas briefé bozana mutum soza star ou peut-être to yebité oui galor nde mutu yana azawap azanani grand frère mwana ya nous azana musala nini théâtre OK OK mais na ndenge est-ce que au satandaka pena un jour que le micro ba caméra go quitter le pont na bino pour beta masola bon eza grâce to sambeli mingi to leli pe nzambe mingi to ko zala ka boete nzambe fa sala kati na biso ozo mona eza grâce na kati libota foko zala na grâce mutu moko pe fa bimaka mi balata 5 ozo mona asali bino pe mwelo moko bien boye bo sepeli ozo mona bon to yeba que tenu so sa ka nzambe nini rosepela au monde le sous na briefing na motsala ozo sala lelo na pese ka courage obika yemize momo kitoko sukuma ye na mona ki yango na tala ki yango pela na yeko yebisa bango ngabila tali mona na ngana moni ye na publicité wa tala ki nani bilali lera so kita boye na fati bilali azolo baka na yalo yoye na na tala ki yango na tali pe na nini wana clip wana sala tukana sepe na mingi ala takilo kwa fali nenga lataki mama leki na clip wana mwana bino briefing azana ayena kitantine lindo c'est-à-dire tolo bande balobaka PD siko lelo nde to sola na bino boye ezana batu tout oh lelo balobi baza convaincu que mwana bino akoma PD c'est-à-dire oh asala biso na théâtre neza sous théâtre té mais comment pena vie na ye et puis soko tali nenga za maquiller na clip wana lobi bino bité oh pena donc madespena yo koloba nini boza au courant que moi namda koma PD aza PD te bon eza musala musala ne sengi ndenge wana eza musala ne sengi ndenge wana yebi pe moi ba boyebi pe na vie moi ba petit chéri tanga zokola problème sous toye ba bon aza mobali te aza mutu sa lega na betapi wana nzambe soka sungiye ye moko akopona shwa na ye moko mutu obala poni shwa na ye zanga ndenge wana na mobali nyonso mais batika ochai na ngambo ba PD ki pedeza musala na ye sengi ndenge wana te mama lui ki pedeza musala na ye wana eza ta musala sengi ndenge wana sala
Donc les ara rôle à Rosala. Batuni surtout bakanisaka briefer ça la rôle ba PD na ça rôle ba PDT. Briefing na rôle na yaza la ka mwasi. Babenga nga tantini linda te me lindon. Ndon wana nazwa kombo wana na tono. Na matina ngomba na tono na bwaki likola ngomba ibandi ko kwe. Tango zo kwelela na ba son. Ngiri ngongoro kankanga kata kwe baleli ndon. Nde nazika ka ndon wana. Maboko pona nga quand même. Pona mona ki balinda eza ebele. Autant la maison mère Linda Kakol. Ndenga na zina ndon donc Lindon Kardashian. Kardashian par rapport ya style ndenga ninga kolata ba pièce ba marque voilà mais na ndenga normal na ni herbivore. Siko elo mona ngala tuna o terme na lobby. Question mona ngala tuna yo inspiration wana ya kokoma tantine Lindo. Okobeta so lisone ni kamongo bandara parce que eze loko yo evandisio pe combo à travers le monde. Vincent na royo bisayo combo en fait Linda rôle qui sala ki Linda Kardashian na bandiango kala et accrocher ma casse tant on a s'inspiré na losako. L'aime c'est pas ça confusion. Ngana bandi ko jouer Linda depuis ça fait moins longtemps na notre tournango. Na selo ba nzonzi ki mususu mais na sali losako na stress. C'est-à-dire Limbi Sangai, mes respects mon président. Na mamba lo sombo soka otale émission yo. Azongo na ninga mabete. Na stress pourquoi j'étais stressé dans un moment difficile na musala na ngai. Na salu 20 ans na maman baloso. Alors et comme na moment moko au moni tant opportunité et ya kanzamba pambolaka, ezape na bato bazalaka pene ba ko diaboliser pe leader na yo. Na biloko mususu. Pecho dans mon sur clarté. Pecho dans muta mystique. Neni pecho bakara. Neni pecho voyaka. Neni ni boy. OK, vieux années prêtre ya ba prêtre o ngako na comité. Sikoyo Vesiko ba oyiba bloqué daga ngana wala selon ngane na okanisa en fait na biteke za bongo na moment na ba miko finanga na banenge moko boy oyaka no rep so likambu moko ya mukie okude ya kuna sensité mais ndeba ko pelelo na misa bata to zala msuna ba momi ba masa ba nini bali ba diminuer e ko keno ko bali ba diminuer ngai oyaba ba mo gazo na banenge moko boy likamwa mukie boy e ko mo koma na banenge on a bia mukili ko mama mebele place on a moni za sur place na ngate mais faut na préparer départ na ba vérité nzamba libisangai na bimisa ka boulot na boulot préparer départ ta ba mo sanga banko na ba vérité vient mo mangala ba ndenge moko belé ngamo ta ki maître da na bivie mais sona longue brisque no sala lote faut na sala ndenge fabrica sa sala j'ai gizingi a préparer makambo mutayebite siko problème na bulo ebona longwa mo bani ngana na bablo za on a parlé ba caméra to za nango maman na vandi na pesi batu balinganga na Mexique ba encourager ngana makambo na betela bango pour tout na batu mususu batu ba longwa banini mala moko na bi bon fona sale loko moko en heure ya groupe oye ko lakisa na président nga na batu que en dehors ya la mama na ko sala quelque chose par l'ande na comment qu'on s'inspire ce qu'on a ko sala ko mi muto ko na ko sa nini na mo sa na bima na zo beta mopanga tango nyonso na zo pesa badimi elambo wana musana nga couple nga réussite tango lukano musika te kisi na yebi yango kisi bena ko sa te na yebi yango kisi bena na yebi yango mais na yebi aspirine diclofenac chloroquine ba kisi nga na yebi yango ozomona maramona s'inspirer buna lala pena boye Renate Luindula zawana nzamba pesa inspiration webelo ka nzambe ba foxa te ya nzambe tango lipambono yaka o foxa te na mono na jeep abisa linga plaisir Vincent obigeti to kute na beto ko za na jeep na yoko mona ko na jeep tango bimili banda na koma nzambe no wanga la te obitango mili banda tana moni o matina kokoti na ofongola car ni na kobali ko na car parce que to za kabena bande ko mususu ete to za danger mais chance ne sourire aux anango et ça occasion la grâce si o tiko wela Victoire Mariano Ngunza makala le destin yolo ezo kitamba magasin ozo wela na 207 mutiki yango ndene yako sala losako na vanda bobu na beta mokili ningana yango moni lelo na lobaka linda boka ngunda na mbandaka to ba Kongo mais na koma mongo bango bakolia wangile leki bololo ngana kolia munganza na kolia mbisa mai na kolia libongo na mpose donc lingana déjà na kolia libongo na mpose voilà donc voilà merci beaucoup tant on a frappé en osiko vemba la yebité oleba kumisanga
Batu bakomi kokumisa 20 balio 20 balio zo kamwa ala mukatonga bo mbalo félicitations za mystique o 20 balio na sali ni kota na internet akota bo Linda World via doka mwana so de maman na bia so na bina longwa ba lo ba paza na 6 maman na bia rien yaka musala parler na kaka tellement na rabe fa na père nanga na linga boulot donc bikaka. Voilà, merci beaucoup Tanti Lindo, merci ba maman Koulou, tuna maman Leki. Biso doit continuer parce qu'il y a Rosoleza non belé. On se retrouve juste après. Mais vraiment excusez ngai na kozana plaisir. Omoni ezana ba artiste belé ba bisa ba carrière ba wanga na ba base na bango. Yo kala ba mission musuza kola na quartier o mawanga ni barombo 50. Mwana barombo ta otala nga tombo na boko esika zalia compagnie ya bango yo bo soutenir nga. Fan club les amis de Barombo est là. Donc président fondateur a pesi idéologie makambutu. Na ebité nini baso s'organiser président je ne sais pas mais soko zui ata mo ba massa ba nini ya quartier ba ndeko et vous appelez ko malamu. Na so zo mona ba pola Barombo voilà. To rejoindre vraiment c'est très important mais sinon to se retrouver dans après élément haut. Du nouveau à Kinshasa, après le confinement, voici pour vous l'auberge chez Yaroger Vunda. 6 avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamou, quartier Matongé. Référence, école de navigation. Des appartements de qualité avec des chambres bien équipées, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude. Le courant électrique est permanent avec des panneaux solaires et des groupes électrogènes de grande capacité. La sécurité est assurée par 2 maîtres chiens. Location de voitures. Chez Yaroger Vunda, c'est le service et la qualité. Pour tout contact, 00 33 69 57 39 746 00 243 85 205 72 71. Chez Yaroger Vunda, le Wi-Fi est illimité. Nalobi, chez Yaroger Vunda, c'est le service et la qualité en chair et en os. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme on vous a annoncé qu'aujourd'hui la personne que nous avons choisie est Papa Soukouma. Okuna yaza Tantine Lindo, mais le plateau Eli Toye Luka Brifi la merveille. Et je pense que tous évolué une émission à Bissou et là, nous sommes devant une grande personnalité dans le monde il y a cinéma Mourana Bissou, dans Kombo Yambali au Sombo, Brifi la merveille. Pourquoi qu'a fallu à Solano, tout Solano Marambeta li parcours na. Je suis l'immense, je dirais que de Maman Balosombo, il y a Freddy, Bonganda, mon papa. D'abord, on a fait merci à Vincent, merci à la voix du peuple, Nyon Soba fanatique et tout Basabona, pour notre actualité bien. Pour votre information, c'est la première fois peut-être que Yambanga plateau moko na père nangai, na ninge ya mission net ba net boy. Muta vandi sa net ngana père zarayo. Très bien. Donc nanu salamate. Au moins là musto zaki quelque part le logo mo muta yibi ati mais ke ba Yambanga na père plateau moko. Ça plaisir. D'abord on a PC père merci. Et pourquoi toujours y faut voilà, répondre voilà. Parce que yende aza nabita na bengi mama papa do mapa. Donc ma papa, oya kotango ma petali mais mama papa. Oya sali poyo lelo yambanga, yemutabimisanga. Donc voilà. Betlabso no lisolo mu kekaka. Ya betlabso pe ya version mais ya yo version mu kekaka mbali boso beaucoup tananga na ye ezara nene. C'était dans quelles circonstances, c'était dans quel événement au monde na yembala liboso. J'étais encore petit là déjà Nazara Mouké, pauvre papa nanga que son homme repose en paix et puis na ma maman chérie Elisa Kemolubea bakufa. À l'époque là, na Barumbu, pour père Nangaï, Azamwana Barumbu, grand prêtre Freddy Bonganda, mon président Azamwana ya Barumbu. Alors, na babar oyebanda ko sala succès na Barumbu, parmi babar wana nganda Côte d'Ivoire, il y a papa na Sophie Gabi, azala kiwana. Alors, quand j'étais petit, père azali na moi système ezalaki nango. Alors, père nanga zali pire petit ya père na biso. Alors bango déjà banda ko ya bavenga Dieu na pese mbote papa na ngai mokere ko moto mo prêtre que son nom réponse a pv na nga mangba au père na ngai atika biso babanda ko ya déjà na père na ngai mbalio na pa na biso ozomona ermo ba ozwe pe wana pire vena bango ka ndenge zalaka ba détail mususu ve mo ko expliquer yo voilà. Alors nazaki moké mais peut-être jour to mona na circonstance siko ya théâtre azaki circuit ngana na rappeler yango na ndenge ni ngai
dans ton ancêtre, dans la première film, une entrée à fidèle, na Jojo Molex, na ba couple boloba. Na église quand ningi tozara na église boza na batala, mais yo musoze baté ba mikolo bazo yebisa yo mona za na batala. Na retourner film moko na ba entrée à fidèle wana dans ancêtre na Renapi na RTNCD. Na joueur na rôle ngo Jésus. Yango mona makambo nga mingi simba passe na sala rôle à Jésus. Alors venanga na zanga pe luka lar mo trop marqué makamutu ya ba sere biso tanga banchiki menga na biso ko luka mo balar. Na zanga na mo boutique. Parce que venanga moko na bosa na aka ko boaka ina comprendre te ce que le na se rappeler na boaka. Kombo na ye kokodi koko gishola. Abilanga petit na ngai. Yo na ba vitesse na ba propre lingana ningo lingaka foza la na père na yo ngablo. Pour muto ebi bena ve Freddy obengi ngablo. Si vous viez à un contrat moro à Kenya Afrique du Sud. Là, je suis boss dans les solo. À Ouest Afrique du Sud, na chambre avant d'être hôtel à bien danger à laki. Azo zo mo tanaye avant ni. On attend où ya zonga beta les solo. Ngana côté groupe Lelo. Pour la maman à l'époque les agi pour qu'on ta faut ça la tester. Donc ça la teste en absence na. Oui, nga ça la tester. Tester pena. Ba te muso ba comprendre. Te faut ça so ba zuyo pété lo mo troupe la maman. Mais là, yo sali ba juyo. Si on attend on a yé, avant là il y a deux catégories, trois catégories na bogar. La bibon. Na taliba tutu ba jouer qui toko na style ni. Fona za pesu na forme. On a toujours quoi vie na nga José de Londres, vie ba ngo ndeka za makamango. Ozomona po jouer rôle bien, faut ça la rôle baskanten, ba mona jeune moko boye, ozomona. Na keko yiba bilamba ya grande sœur na nga Karine Lwendula, wana série wana flamposite bimi, na jean sale. Na yibi bilamba ba momi na lati yango. Na yé na rep na biso ba lulinga kota bogarte kota botete faut ba lulanga côté ya propriété soki simbité na art déjà na ça mais faut na mona pesa 3 biloko ko sala ki ba na kete ba noko baza ba osa baje na ino style ba français ko tango bazwinga na phase de test na ba courage na nga ya bana boudin na ke ko leka na télévision sans ko tout na permission na ke komisana ne président Mbali aborokoro mabina masonité chuku danger de mort vebi so kriwana asala crime so na leki émission mal chance nini bake ya bangai plateau moko na Bill Clinton na sele yo otala ka Bill na TV otala ka selo na TV yo bandi ko lega TV batie bilawa selo awa ngana katikati wapi na RTG na leki émission na loba na émission na motala bana kina minutes Bill Clinton nse beaucoup di bende pese information na minute au moniser les Oscar donc obi complexe wana mwa muke na loba makameza normal parce que na bando kumi sa vie bana kisasa chaîne na bino bolinga rabota la biso na chaîne boye Congo Web TV pièce na bino sika vemba losko na Afrique du Sud atali amonisco banda presque na yebite ndenge na okali solo bana nyonso zaki na bango zaki paso mona mona le kana teve no lobela mouvement na ye pas lobela président na ye za la kana musique ngana yaki sko na instaurer système wana vesco motiva qui et pesa ikanda jour ya kin premier jour ya no mona vers à chose à rapper bongo ataka batu na rap yo bosaka la busala betala mwana ona tele na TV banda lelo ndenga za bakoti mbala mako meka ba pesa rôle principal na rappeler que nga mona avec Gabi. Mais moi, on a tali récompense c'est que père na moi venae ndelelo. Voilà, merci beaucoup. Tu peux si Balio Sombo micro, PSA micro s'il vous plaît. Tu as été au solo na yo moro personnellement pas to joyer. Bonjour. Bonjour Vincent. En tout cas, tu es très ravi à jouer na plateau ya biso et Michel Mso Bauta wapi où nous voulons parler un peu de briefing. Wana ya pisi parcours na ye. Mais personnellement, yo zangi na Afrique du Sud. Au Tali, au Yekishasa. Et là, on y pena avant même de découvrir peut-être ma relation aux amis, on a une famille. Mais là, on y pena tikara on a eu Tali Moussala et pas à briefer. Les amis pour découvrir une relation avec la famille, c'est pour qu'on ait baki souté. Tant que nous avons parlé, pas à vie, paix à son âme. Même si on a joué théâtre, on a tout le monde à railler. Moi, on a banni qu'on est là, bino, à Jacques Louindula, baebi, bande qu'on a bango, baser na biso bayali, baser na baser nanga. Donc baza wana baebi. Donc ezaki na nokutu makamwa, te ponga na yeba ki souta, ezaki muke. Bogara lobe oui, bogara adi muke. Déjà l'air wana muke, vient na bango tellement linga mingi, yem na magasin wana yem ta occuper mambali konda makambo tout ya batu. Bon, quand ninga lobaki ezaki mukolo moko boye ne balobaka ezaki mukolo moko boye nazaki na Afrique du Sud sekoyo pe mukolo yango mususu elandaki nakendeki Pretoria et pas masalanga moko na PCP mbote bienvenue
Lusala comme on a Lusala bienvenue Lusala na Pretoria to fandi boy to tala siko RTG so wa eba yikutu tele magamba zolo beza solo na eba yikutu teke soka zolo na okamba zolo bela groupe alobela ngapo nane sala mate kaka ninga lobi ke to yebaka ba Sankara na ba Blaise Lema balobela kaka ba musique est-ce qu'on a moni un petit moko boy wana ba 15 ans 16 ans 17 ans alors ngai salinga sentiment salinga bi oh atandi pena combat groupe nga oh est-ce que akoti na simananga obeni bo natikala pena mikolo nasaki pena un mois na umela ikuna tango nazongi na ganga pena na gangela bato ponga na musala na saka ba je wana te musala oyo esali lelo nga nazala oyo musala oyo lelo oyo nzambe apamboli nga mpona pambola mwana oyo so olandi clip asali sokuma ye oyoka balobi eloko moko ye azongisa alobi mwana lion aza nani aza lion onga moko ye moko abengaka nga lion nakomi na répétition na siki na lac Mero namoni ye alati pembe propre na bia apetiango ye na bandi kogaze bato nyonso oyo ye akuta ebele moyele loto bamakengo baza na ngola bato ebele ba Noël baza ebele mponga bimise ebele ya ebele basundi ata bapingi pongi na gaze me otala nanu mwana oyo araisonne mais papa banda lelo yo fo bandokende kolobelaka kuna déjà akotaki nakotisi ye infranté eloko te sikoyo tellement azalaki kaka courageux akanga naomonaka neti azolinga alobelanga likambo me azobanga kokóma neti mwa pembeni nanga bani nga mpe tellement bolingo sikoyo nalingaki ye noolakisa ye te mpo ayo nana bani mosala te amemaka soko na sisi amemi saki ake nango na pale ayebisinga alobi nanga papa ozoyebanga nga bina oyekote nga mwana vie gabi nalelaka mokolo yango papa oyo ya bango moto asala lelo peut-être ngai nkombo na ngai po lere wana RTNC ezalaki moko batemo na ngai eza José Mundango aza na Paris bamasala ngai Roger ni wakiangana wana Roger ni wakiangana bokaka baobwaka me ba moko na redi ya misi toalaki biso misato ba moko ah bon ah bon te oui donc chiki moko bazoyeba oyo nga na oloba mpo nabetelaka bango nzela na ye ndenge ya yela mpo batunaka nga comprendre mwana ndani ya vieka wapi naleli profi ata adayaki nalelaka mabe na madove ya vie na ngai mpe ya sonam siko bolingo ese multiplie nazolinga ye na ndenge oyo ayelaki aye koyebisa ngaki siko ye mwana ya vie siko nazongi apetu azakadi bato bakamwa te naokende na mosika te alingani nde mosala na ye nasala ye mpe oyo basalaka kosala soko omoni meme na mosala ndenge bozosala soko omoni chefu na yo azogangela mingi azolinga ozala lobi oyo ye azolinga un jour se rappelé akimi répétition baaki na JR aza na poto napesi ye bambote esika azali bakimi répétition nga sikoyo nazoya mwa retard mpo mokonzi azalaka na retard te namoni bango na lac Mero baobeta matolo na bamagaze mpa bato na bango babwakaka me natali heure 11h nanato oyo nazeka répétition eza awa ayeboleka liboso babaluka malembe bango liboso nga na nsima bango liboso nga na nsima bango liboso nga na nsima bango mbula ebola mokolo wana mama na mbula me biso tokona okipe bamama mbula te etali biso te tokokende répétition mosala tokomi na répétition nayebisi bango boleka bo alibino to boloko soko na kati wana ya siki ezaka lokola soko mbula ebeti eza lokola piscine mai ye sikoyo alataki pembe na biplonge na mai kokamwa te ozokamwa nde
ya makambo yango parcours yango wana plonger ye moka plonger na bi alibaluka baluka pena abaluki akomi noir très bien na betele maboko bokende lisumu ko musubo kim yo leka kuna bango yo surtout babaluki na bamai banini papa sida le bolongwa bi boko vana non na ko des semaines comme yes ko lokola linga musala mingi baninga binga mo ye aoya kaka termine na porte donc c'est ça alors amemi aliri wana apesi baninga mususu asala maka muse ya yebite ezaka nga muda yebaka asala amema eloko moko ye artiste comme ye mutazo kene koloba ako do vendredi na samedi na dimanche ataki yango lokola journée oyo epa na ye ezali férié mais yazo kende nde kolobela ka groupe na lobela bango so tuti lelo ndenge baza wana bokanisi nga na banomema bino na liboko mpona kende na bino na émission fo yo moko ntango nga nazosala yo moko mpo obundaka. Donc, si j'ai compris, la volonté, l'amour du travail, très bien. Mais façon de se comporter, c'est un garçon comment? C'est ça. Ayebinga bien moto na edika lokola ya zate na lakisa omoni na mukiliza ka boni. Même ba commission tantini linda eso nani. Kwa sa tantini linda ngotuna yo to bomba na kana. Vous avez compte pour ngana ya wana na lo belo kalibela ba doise belé ko kanga te kacho tant biso osala mwasi ababo osala idéologie à cause attentive de bana pa na yo yo kati so to na répétition omona ya osala ka pe bazia so to komi na bibo yo osala ba boyi o vienga na ko kanga to koka oya beta malokola yete na nyata makofi na bambatara banini ezaka ya TVT ko sala exemple o même yo ngo za boso sali baja o jour donc papa lelo oyo to kene musika te ayokanga mingi na conseil na l'accès na lobi omoni ki vedette ni ko lo bateau comme likolo ya mukili yaya leki président soka za la président nini sota lelo ba président ba groupe belé o bazali lelo nyoso tout nazo yebisa yo ezo utakata mutema nanga wako kaini azate mais makambu ya salaka ye mtaya ko betela kangate mais so nakuta ina bato ango ba yebisa nga vie o edika mwana wana ndeni po soka mboni yo président nini mais wako tuna kombo ya azana ngote mon président soko yebisa nga ke briefing banque yo versa ayebi briefé bien koleka na bino na famille na bango lisusu po na ngam na vaine ebele asa sona tande donc nanu atika oyoka te ke baolo ba makambo moko bo na télévision ba lobi comme na oyoka pete ke mbalo sombo na makambo ba internet na so kanga que ça sur na ina tuna yo pona libérer na ngayo to si ça lelo nazano sincère nazape na bufi sincère ça circule partout que lelo Brifia banagi rôle ya Tantine Lindo mais le comme vinaye on a quise ka koma pena PD akoma pena homosexuel akomo bimana bana mibali abimana bana mibali en tout cas comme pour yo en tout cas bakeno mais yé pena donc je vous informe que c'est dit dans le monde que il ne connaît pas pena tengami pena ce qu'on a nenga solo. Qu'est-ce que tu peux dire de ça na bandeko barolo bon alors on a yé biso lelo Vincent moninga malamu eza Yesu na keno na liboso baninga mosusu balingaka bozu ya moninga te balingaka rengi ya moninga te ngana oyebisa o lelo tikana loba ya za grand herbivore ngamna oyebisa yo otaka ngona ba internet bato ba yebisa yo comprendre asa mobali pena ndenge mobali azalaka eza ye moko te balo tosto vanda ngana yeboy mwana mobali abengi na téléphone a proposé allo bani makambo yo tina namonika ya abano tomboka makambo ni nyosolo bana ngai père zona no yoka no makambo na zui allo leka na lobika allo ye moko bina lobi na oki ya mbalio vie na zona ngai ya na ngoma makambo na pele jeep na pese balar makambo to ya linganga na osala na peme ya mama na yo
omoni yo soko na zuyo na maboko na nga tokoleka na Molière na numéro na bien na changer na nga na buka sim na azwa eka alo banaza l'aise oui bato bakomoza oyo basalaka ndenge wana etali bango biso toye koakize bato te moto na ndenge na ye ye ezali nga mpe ye aza marke oyo bao mosusu bakei te o nga nasalaka lokola pede te ye aza Tantine Lindo donc mwana ya lion donc mama Mbalosombo mwana na ye Tantine Lindo donc jeune fille Kardasha donc yaza ndenge moko te na bango abengisi clip moko na niveau ya réseaux sociaux les réseaux lekapé na chaîne na biso Sukuma otomoni pe participation na yo pesi pe bilengi na clip okoyebisa bandeko nini mpona eloko parce que bato mosusu babi il faut continuer parce que qualité clip wana kolega na bamusicien mosusu mpe basala mosala musique asali qualité ya clip wana même nanga moko mpe na félicité ya grave parce que mwana soki azosala mosala malamu faut kobetela ye bravo nga nabetelaka bravo te nabetelaka nzambe bravo parce que ye moto asali lelo azala oyo le mosu azokanisaka bato mosusu akovanda baokanisa il travaille beaucoup lelo nga napemi vraiment okuti na répétition omona nga naza wana te nafai nanga na bino tokobeta masolo soko mwa eloko kota moni kele mosusu président yaka nano abengaka nga président leka kuna na scène parce que nga momu natiaki après nga c'est lui zoka lobi na nga leka na scène na ke kosala scène wana parce que musala na biso yango wana donc etant na lobi na pemi te ke na tiki musala te na pemi po oyo nga na bana okanisa un grand leader ba reconnaître que na successeur na nga donc ata naza voyage na ata na babengi bango bakende ko jouer sur place nini naza si brifiaza wana donc na kobanga na nga eloko moko te donc ngai nazoloba kaka ke to sukuma ye doto sukuma aza muzombo aza mongo te tango mosusu baokasa mongo mais abwaki ngunda na mbandaka po mama na mwana ya mongo azaka nani aza mongo albi sukuma ayembi koleka na bato mosusu kutu oyo toyokaka baotiaka bakelele mwana baotali no niveau ya nzembo oyoki maloba lobi eza ya solo maloba oyoki eza betisi te azoloba makambo yango donc yango wana nde babi to sukuma omoni ndenge na sukumi te na sukumi oyoka nga na yebi te na yeko akosukuma donc bamongo nyonso toyamba yango partout boza na poto banani tutu César Loboko Malubo Mboka basika Loboko boza kuna boyamba sukuma ya mwana na bino Leo Dimba Loboko a roulage oyoki sukuma te Silvio Weti na yebi ke Londres tombé José Baoto, de 43 000 vues la journée donc ça prouve que l'équipe est Simbi. Brifi, Jean Micro, bon souvenir. En fait, à celle l'homme a belé na vie. Mais les lois à présent, s'il faut lui dire merci, par un bon souvenir, moi garde pour n'emballer sur mon souvenir. Merci d'abord. Nazolo bate pour président Vandé pour nous bango déjà en absence naie, partout dans les caca. Ne bandé na to je suis l'image de Mbalosombo. De souvenir ya malamu o na lobaka il y a un moment na vanda rapé boye na lobi na komi place mo na bi nzambe merci pour na brifi donc pour na la brifi au cause na talent mais c'est nga ba orienté yo tant ba orienté yo ba pistonné yo donc souvenir na nga ya malamu tellement eleke belé ils ont colobaki pour naza brief pour briefer ça ko englober nion surtout na comment na facilité sika olem su mutazo kota na difficulté à travers kombo nanga na koti mutu bakoza na problème bakangele msu likambu moko boy non ya mabe okoza pe na problème pe bonabi mokonzi nanga rambo bati na bengi pe boy ba libérer le msu mutu wana non te que so asali mabe na so mutu wana réseau patricage pe zalaka na ko vanda pe boy so na yebani na batu ebele le mutu fona ba vérité nzala eza passe naza penda teke naza suba niveau banzala teke la nzanga eloko moko bo non naza nango pété sondeni mais déjà kolonga ba bloka mike à travers ba relation tozui na nzela ya musala au père nangala kisinga yango ne souvenir ya on a pesi merci na batu tout ba banda ko soutenir ngal dès le début na bois qui vient nanga gisola o ya memara nga na troupe la mama pesa nga courage pour donner ko banga groupe la mama courage wana memara nga motivanga na banga na skota lelo naza onaza na pesi merci na kao debout Kao Debu azali chef oyo ngai na kuta bayambanga so bazaki motema baba envers nga ndele mususu nazwa opportunité bien sûr que nazaki na talent
napesi merci na ve na nga lolendo alongwa banetre balombiongo tout le monde bamapata bazalaka na bazamo ebele wana naza reconnaître bamakengo dijo makinzu napesi mbote na Luanda nakobosa na bango te baza bato bayambanga epiki sonambe repose ape bamama kato na sine siki na papa ve na nga papi siki ba Noël siki bango bana ko motiver nga. Alors, il y a Yannick Kini, Rombox, les millionnaires silencieux, l'argent n'aime pas de bruit, Monsieur Coca-Cola dans Djobo, Yannick Kini, Laurent Sokoko, les pétroliers, pour la Moussala. Voilà. Merci beaucoup, Brifi, merci Mbali Osombo. Merci na Bandogo Tuborota Labiso, nous continuons avec notre émission Baouta. Voilà, chers amis et téléspectateurs, je pense que bon, mon est au Kiti dans ma belé à Brifi. Là, toujours continuer à récolter des témoignages. Nesika oya Uta, Nesika oya Botama pe ya Kola na kati ya Barumbu. Là, je profite pour saluer tous les ressortissants ya Barumbu à travers le monde. Lelo to dédié mission lelo na un de vous na combat Bruffer de ça lelo fierté na commune na bino awa na monde ya art et tant le bi art. Tu es bagé na théâtre mais lelo continue na musique. Brifi, nous sommes très ravis ya ko découvrir lelo. À zomona Brifi fraîcheur na habito ezara ancien terrasse tonné. Bon, yango moni na histoire tant solo liwana na bisaka yo parmi les bars ezara na succès na Barumbu o bato ba yebi surtout ya bazombo ba Congo o bona nganda Côte d'Ivoire café Zwaou kita bara Lufio aussi tout le ba kombo zo sonné Tuleki et Shongomba je crois Milano na bosa sunini Baba Minene, parce que parmi Baba Rwanda Nganda Côte d'Ivoire nde yangoyo. À l'époque ezaka bakita ma bende. So tango papa kufi après on dit que baba idéologie père na bina zongo sa moi image, mutako le ka image père ko kufate. Nde na yiko tsa sikoyo Nganda Côte d'Ivoire. Na zongi siango. Après ba 2 à 3 à 4 na bibo père asala ki kombo. Ngape sikoyo fona sala kombo. Ba yeko koma espace fraîcheur, le cas Brifi la merveille lettre B en majuscule, fraîcheur, na souka na sibati Côte d'Ivoire. Donc déjà qui bar merci ko na tikela ngo grande sœur. OK. Tobani non la pesa ye côté au micro. Venanga menkyo. Na mona kala. Ya présenter d'abord Yazanani. Oyo aza grand frère na ngai, naza sur ba grand frère na nga ba junior Loyindula na minute ba otala ba okamwa. Venanga vandi na Luapula. Okay. Ba grand frère nanga pena ya quartier obeli kokola ebali ya nyonso mukie bango nde ba benga Lutumba po kombo nanga ezalaka Luyindula Lutumba Brifi soki pe kandele ki ndoma nwenu ndoma nkanda ndomfukusu wana ndenge ba Kongo siko ba ve nanga ba betanga bigogotro ba ve o ba tamona makolongulu yo allez au bani mbangu ba vieux de grand frère pena. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Combo s'il vous plaît. Comme nanga yi et polo. Mais na kasa benga mengi menkyo. Bon, na monde sport ba benga yabo. Voilà. Les meilleurs latéraux. Latéral gauche. Ya Barumbu. Voilà. Kai. Et le lot toye to kiti na secteur na mabele à Brifi pour to faire découvrir bato sika Brifi à Uta. Pour zalo azalelo Brifi à Uta puis pour na ono ni ko ibisa batu. O ba ko retenir sika Brifi à Uta. Brifi ngana yebaye awa. Azofanda awa. Azalaka mo amuke. Moto ko tabali na ba Saint Paul omoni eboye. Yo, zonga mbata. Zonga ndako. Mais destiné à mutu nzambe kanem to aibango aibango comportement na ye na avant akoma Brifi star comportement ni zaki ni façon d'être na ye ba qualité na ye tant que moi le qui na kata quartier golo en tout cas ngana mona Brifi na mona ba sirpi na mona so pe nga Isa to pe nga so Isa yo to zo belete le lot to aura quelques personnes voilà au moins ni comportement na ye par rapport à ba petit muso ngana na ibaka nga banana kola ana le pula awa biso le pula Brifi na nyanza jamais na mona o Brifi a bondi Brifi a soigné Brifi a manqué mon respect jamais le vunu jamais asa petit mongo respect ata asa na carbe ata monio wapi ata asa na minina bango bastar amonyo zo leka amonanga na oshwe obi jora moti kota pe di stade amonanga na batu na ye omona mais atika batu na be vina ngani ngini leka be kapte na batu na kefanda kotuna atika nga mo mukena nga fiba na batu na petit zo monyo asa pena très 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 bon
on ko ba yangwana do na mona na bon asala pe na mababe na ye mais ngana mona nguti voilà topesi ndeko mosusu micro aza bonjour venanga mon poi zona micro po yokana donc venanga mon poi nazo se rappeler ezali na moment moko nazo fana na ngiringiri obika ndenge za ravia mwana mbala mo ba réalité longa baso ala na komi na bandal na ban place mo na flat moko buna longa na mo futela na ngiringi na appartement moko boy sur na appartement na poi ya ko ma place ngana za fotika carte na se siko muto ba yebi ke grand frère na ye soka ye artika de soka côté grand frère brifi aye siko yo venenge na na camouflage consigne fait bisinga venga muta ko ya kate pa na ngasa ke muta yeba siko venanga moto tanga kombote akute na mo difficulté makamoko moko boy et la chouette la guité vive na tala habité na gotika masa bebo wete en tout cas fona mona petua na brifi mon papa boulot va pardon voilà ndako nazo ya papa boulot papa la pisa que papa ça la maman voilà papa boulot ba yo voilà to ta li solo ko na premier film voilà des grands frères nga elinga sko vena nga na otanga komboto ba bisinga bazar na sena fongola fit sena ta li kolobo vena mutango Vune natali siko natabu vie vibe linga na muta lobite tellement ebigeza nataka ba mata donc pona ndo tambula kaka na vina ngai voilà grand frère tozo micro pa na ye yo moni brifi depuis baza ba ajini ngama moni brifi banda azana ba 5 ans ba 5 ans pena azali ko sala comédie banda za mukie ausa biloko moko boye e ba okamusa biso abako sexa bato atana ba classe poye kokomodi eza na classe théâtre bandie na classe na palais na église tinde lelo akomi brifi aza mutu oyo aibi kova na bato pona yo lo nini koza la cause ya réussite na ye na domaine o ba qualité ni nazaki nango neza ka mwa mobali oyo ko sala lelo ke brifi azalo azali lelo pe te ape bandeko mosusu ba qualité oyo yaza nango oyo aza nango pa koma lelo boye ezaka respect za respect na kolinga musala surtout ye ngai na tamboli na ye na monde na bango ponga na nazali na musala te na otambola na ye na tongo na obenga ye ponga na coach apese physique to bimite nazo kende physique vient dans nos piano partout o libumo na liko mona ngoto mais fait quitter na mona partout ngana commencer donc partout no kende na rep na mbalio sombo nazalaka donc na mona pena soki ya zate na rep ande mususu mais soki ya koti na rep au moins pena la maman moi pena que non bateau sérieux et koti pour na brifi donc le que récite na ezaka respect na volonté à travail na kolingelo kwango voilà yo va ina eta mulai mutu moko azanga ba des fois za raté biso ce que to ningu fait découvrir biso moi biloko yo sepela na ngote pa na ezarani bon biloko na sepela ngote pa na e to bomba raté soki bobani ko bae ali konda fiote mais ngai na zwaka na ngai na zwaka na sera bobani bien bosala la yef so ko mila ko ya ko mizuela la yo mais boko mala niveau o melate ala azamisti ala so pas mesani omoni masanga oyo ambiance en fait en général et me maraba ndenge moko boye na pesi mbote d'abord on a vu nanga Zéphirine yanga mutu musombeli champagne mutu mu valoriser mais mutu mu valoriser tout nanga ce qu'on y vient na tout gani ndeti vient nanga limbisa nga vient ndenga babete soko yo luka vie mizuela mbongo afo banomela vient nanga Zéphirine mizuela pour soka bandika na sentiment yaka na champagne yo sanga muta dépasser $2000 so bomeli na yi o senga sumbongo de ce que bato bazano za la mingi o ba yebinga te ya ndo za so dejo milelo mimeleli ozwaka transport parce que vena nga yebe dejo ka petit nga to ma pesa nga yanga donc oya kozala wana soka mizola kite mela kaka Italie conseil nini lelo plutôt les qui na tu bisanze momoko sukuma et ça ils ont cartonné na minute na nga osarana te bato bele ba yambiango parce que biso to yeba ki na monde ya théâtre mais to moni na kata art na ya bimisi musique et puis musique moko ozo sentir ne muta sala ngokala à travers nzemona misi sukuma ni no yebisa ye pona weta esko ligne ya musique bon ngana okamu yango te po aza déjà na chikwenta oza chikwenta za barumbu po ba grand musicien ba bima na barumbu ba grand musicien ba bima na barumbu azaki na ligne ya musique avant ça la oyo asalaki déjà
En 2006. asalaki déjà chant ebeti ape donc eza eloko akokamwa te eza eloko nde toencourage yango eke liboso mais polémique nde azala nango te polémique moko kaka ya théâtre ya musique polémique ya oyo ngai naleki oyo ngai mutu wanga te mpo akola bongo te veme mutu aloba na ndenge na ye asala musala de lo ngai nakoloba bufi yango wana toyepa ya grand frère Robert Abisso moi souvenir mo tikala nango ya ye tanga za no moi mukili kamoko asala tikala na mutu de façon mo no sekara ngo tile bon souvenir na sala o na tikala na mutu c'est là awa espace briefing na tika masanga na kenda na kenda ko aye to vandi awa kaka to somela bière aye viens ngai polo to vandi beti après ça bien na meli mais abeka lisolo moko na seka na façon mona tika masanga na mamonda lisolo na zonga sauté lisolo pe na somela plus na ngo tellement ça comme kala na somela na ngo sauté yezo mono conseil au PCA pour na rester à carrière na poison na carrière là yezo zele liboso awa embrasser puis na musique conseil on a PCA et tant que vient na ye tant que vient na ye oh petit na ngai na moni pasta gi wasala ozo mona sikoyo atozwaye couple buloba tozwaye voilà on a conseillé on pesa en tout cas pour éviter la polémique. Merci. Pour éviter la polémique au moins mutu mususu oyebieti yepe aibioti nengo bandi aibiti ningi yepa bandi yope oyebiti pour éviter ba polémique ça la bien na mutu tout polémique c'est la niveau loyal na cadre musala yesa benga fona beta boy pona contrer mais c'est la polémique au moni ngana leke ngasa na bakar ke wana jamais comme ameka ko tuti voilà. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Avec Briefy, on sent qu'il y a vraiment de l'énergie et des gens qui aiment parler. Alors, Briefy, tous continuent au solo en Abisso. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission. Baouta, peu dédié le nom à Briefy, la merveille Tantine Lindo. D'abord un mot par rapport à Yomoko et Salioni Nino Saboni Bandegonayo, Via quartier, couple Boloba, témoigner pour notre parcours. Merci Salinga bien parce que artiste est à base. Ceux qui n'ont respecté na vie, na quartier, na bami, na bandeko. Peut-être balinga ba yambanga nungo monité, toye to improviser te, eza ke toye ngana yo et puis surprise à tout moni, au moni ka neni eleki. Donc eza plaisir pour nanga komona ki ba continuer kolinganga. Donc merci na yo surtout Vincent parce que eza na bato ebele balinga ba yeba pe place ni na botama quartier ni miso ba moko selanga makambo. Aza mona bandal, te ngana mona bandal te. Na kova na ba na mona ya barumbo. Na koyo ka soni ya commune nanga te peut commune o esalinga. Donc voilà. Et bien filé dans le bazar mon existence et barumbo sur grand commune centre ville 50 ne tombera jamais. C'est-à-dire batu barolo bana bango du solo na yo mais yo moko miyebi secret à succès na ezani pour na ba leki bazo luka ba sa théâtre ba ko na ba succès le roi bino ba vanisa ba kombo le roi bino et lo ni ne sala Briefy et lo kaliboso on ngana zo reconnaître eza amour ya musana na ngai. Pour ceux qui amour ezate na ba difficulté nyonso o leki nango peut-être les alaka nango ti lelo mais grâce à ba soutien ya ba tebele belé oyo yebinga na yebi ba conseil ba tebele tout confort. Donc voilà ba filo lumingo aigle jaune na kata Belgique tout le monde ba veut tous pepele ya metolo ba sunga biso eza grâce. Mais moi je pense que na kutana pe na président moko oyo ayebi valeur ya musala na ngai. Azangi mabete azamutu ngapi nazangi mabete mais c'est mon père afongola pe motema pour président musuba wana ko nyonga pe na dongi ozo comprendre mais ce que différence c'est yaka que toi l'indeza au monde étoile soki ezali ata mutalinga étouffé yango. Mais na parcours na yo il faut peut-être on habite que obosani met au kolamusa mukie Major Bisadi du pe azana parcours na yo siko yo limbisa
oza mystique eh ouais pour na yebi mafana o luko na zorata o landela ti Vincent Monisco yo bayebi nga na Kisasa mama Mbalosomba fulinga mais po bayeba nga sikoyo na poto kaka Jojo Mulexo nga na uta pa na ye na kiko ta pa ya mama Mbalosombo nde sikoyo Major Bisadi dazoluka garçon moko boaza propre za boa beta lisola na yelo mutu moko ba l'époque là wana ba cassette Bouba ego zwanga na ye Major Bisadi Dindasi nde po ba yeba nga na poto c'est Major Bisadi di na pesi mote les amis du théâtre et puis toi on a relation avec le prévané fa produire même spectacle moko na les amis du théâtre na flatineza wana côté voilà na Bosobolo donc c'est ça voilà profil la merveille merci la recherche on rappelle ngai bon donc on le kabeta parcours ça to le kawala te to le kakuna te po wana parler tozana ndeko na biso awa les amis de Tantine Linda Yazali Losako ouais fondateur il y a les amis de Tantine Linda na kati ya Barumbu OK excusez ndeko na ngaso baluki bamona na sima bakomi Barumbu Ekpeyate. Donc soutenons votre artiste. Donc mouton y a une idéologie. Message même na bato ba libanda ya Barumbu Ekpeyate. Tous on a besoin na bango bazala pe intégrer na kat. Siko yenda zali fondateur muta créer idéologie a PC idée bandeko tout bazali baroli ki na mvuidi. Ba masa tout bazali wana bango tout. Ba petit frère bazé belé synthétique qui a connaît ensemble dans bango tout. Ndende za fondateur. Heureusement malamu mingi ndé aloba. Voilà, merci mon bonjour mon frère. Bonjour. Un message des amis pour les amis de Tantine Linda Losako Barumbu Ekpeyate. Bon, en fait, message ezaka que moni chaque commune bazan artiste na bango. Donc biso en tant que biso bana Barumbu to vandaki to boulé l'artiste na biso poto yebi que dans la artiste belé. Ba yambalo baza, bani baza. Mais la génération ya biso to za artiste na biso donc Tantine Linda Brifi. Yango to vandaki to kangaki te to baité biso pe faut tout soutenir o ya biso. Ne to salaki logo moko ba bengango les amis de Tantine Linda. Eza kaka pona Barumbu. Donc moi na Barumbu nyonso aza na Barumbu atoza na États-Unis, atoza wapi. Donc groupe ezali numéro ya téléphone ezali s'entraîner dans Kati. Numéro de téléphone est 081 plus 243 donc plus 243 81 043 90 63 voilà. Je dans la pose ça dans moi na toi Barumbu dans moi na toi Barumbu en plus en plus sortie officielle il y a groupe O Ezali le 28 mars donc au clôturer mois de la femme avec Tantine Linda na ba invité Moussous donc moto nyonso ani ko s'interner na 4 mois na Barumbu ya solo artiste na biso azali to soutenir ezaka to soutenir artiste pas soutenir biso parce que ça vision moko ezaki artiste à soutenir biso pe to soutenir artiste le quand on a marambo belé photo que ça là moi ba don moi ba refelina donc ba biloko belé ozomona donc na combo artiste yango nde tozali les amis de Tantine Linda. Merci beaucoup mon frère Tantine Linda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, une très belle émission. On a vu qu'il va tout belé baruta la biso et bayayo okolo banini sukumaye ils sont sur le terrain, ils ont bêta partout dans la voix du peuple botala yango et ils ont la mamakasi. Ngamo na za fanatique sikoyo ya ba parti mususu. Bafinga biso bangala bafinga biso ba mongo yele mwasi ya mongo azalaka na ye ndumba te azalaka ne pe bula te asepelisaka nzoto ale suku bai suku bai suku donc nayebi yo bato bakonsome suku maye napesi merci na Gabe Angenda Romila Luindula ba fan club bato ba fan ba les amis de Tantine Linda ikwa bokota bato tout merci na ba soutien ya Yannick Kikini ya Rombox Oyo a produire nzembo wana en fait a edenga 100% na réaliser tout ndenge bo sepeli nango faut na pesa merci à Yannick Kikini Laurent Sokoko le pétrolier merci na Ramon le pape le président de la jeunesse Ramon le pape et puis Poutou Gomonza merci na yo maître Serge Tosha Bichamfu, maître Serge Tosha Bichamfu na Gila Lubumbashi. Merci Bambote Belé, mo konzinanga Rambo Baati. Na peso Bambote Belé, venanga Claude Shepa et puis ya Myriam Ododo mo batu tout ba famille Luindula Mobimba ainsi que yo na madame na mère kombo kiminga funa pesa. Divine nani? Mbuyi. Mbuyi Mbuyi wani Mbuyi wani. Divine Mbuyi wani. Wana copine na nga ya menga bien sûr. Alors merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Numéro de téléphone pour na batu tout balingi ba Namsou prochaine single ba déjà donc déjà bonazo ba na studio bato balingi mabanga bo benga déjà
balobi kana mingi te keba kombo nango esende eza ba titre belé toto tala Yannick Guinia ndozolinga to yembela patron Yannick Guinia mais esende ndezoya numéro de téléphone plus 243 90 47 64 323. Voilà. Numéro ça pas tout 42. Nabosane, Yanini. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Merci à l'équipe technique d'Ari Diwantesa, Parouze Sayo, et puis à Bandeko tout, Bosuita Ota la programme Oyo. Et nous attendons vos commentaires. Bato Bozan la Posato, faire découvrir Bino Sika Baouta. Sinon, merci na Yope, Tantini Nopon Atan, na Yope Sibiso. Tout le monde a prochainement différentes choses à Biso. Bye. Bisous, bye.